Mbote lisusu bandeko nanga, bino bandeko oyangai, tokutani lisusu masolo na député, tobeta masolo, to solo là, parce que depuis un certain temps, ndenge na ebsa kabino, comme d'habitude, to koma ba ninja, koloba makambo, soki kosilaka te, to komona, to teliminoko, a force ya kolataka ba masque. Nzamba leki bato mokili, na bato nyonso. Maladi yango, est-ce qu'ils te, eza COVID-19, to eza COVID-COP, eza COP international, eza makambo ba minganga, eza makambo politique, to eza maladi ya solo. Fala ki to échanger moi muke, to si to lobby, to expliquer, yango to lobby to poussa na pembeni ya ba oyo, bazali ko gérer ba makambo wana parce que mutu nyonso tenda yebaka makambo nyonso. Moko aza mécanicien, aza munganga, mususu azali professeur, mususu azali journaliste, mususu azape politique. Donc ezandengo wana nalingi tobeta mwa masolo bolana na bokebi nyonso parce que tokotuna mwa mituna ebele oyo tungisaka bino mais tokopesa pe mwa temps na bandeko tokoyamba na plateau oyo pour que bakoka ko expliquer biso pour que bo retenir eloko ata ya mwa muke tozana bandeko mibali na plateau moko ya mwasi moko ya mobali baza banani na lingi bango moko ba se présenter boko bote madame mbote ndeko Eliezer madame comment nani kombo nanga docteur Mbouy Gisèle docteur ya munganga ou bien docteur ya munganga oyo ya tonga salaka nini na salaka na ministère ya santé na toloba na lopoto na direction oyo babengi surveillance épidémiologique tosalaka makambo ba malade na kati ya ba population na kati ya bato voilà binondi bato ya eteni biso ndio bato ya eteni kasi po eteni andande mkonzi ya santé oni ndo peza bien toto ya malamu papa toza na covid na ndimite bien test ezaka mpona biso test ezalaka mpona bino te test ezala mpona motu oyo nyonso aza na basigne oyo tobengi na lopoto basigne ya maladi to motu oyo amoni ke azalaki na kokutana na bato oyo basilaki kobela maladi wana ayebi nanu te peut-être ke azwaki yango lokola maladi mpe ntango mosusu oza nango epesi elembo te omiyeba voilà. Donc, vous travaillez dans la commission de surveillance, c'est ça? Bino nde bozo surveiller. Biso nde tokosa la surveillance ya malade. Il y a pas malade ou bien malade? Il y a malade ya Covid. Mais la ndenga musala nanga na sala ka surveillance ya Covid te. Na sala ka surveillance ya maladi nyonso oyo eza kotumisa bato. Lokola ba Ebola. Lokola Ebola, lokola rougeole, o babengi na lingala kitutu. Lokola choléra. Yo ezo kopia bien ka côté mbongo ezo maka ozo kopia bien alors que ezo mona na donc ozo akala ozo bomba ndoto ezo mona na pesa ya mbote ndeko Eliezer ndeko yo kombona nga kombona ngai docteur Justus Nsio oui justice wana ya justice oyo tozo bundela bien justice ya mama eza ya wana penza te me ngai kombo na ngai eza kombo ya Biblia Justus mais na lo français batangaka Justus eza moto aza na bosembo na moto aza na bosembo yango wana nde obengi nga awa pona koloba solo naza pasteur te naza munganga mais osambela vraiment makasi na nzambe ya solo ya Yesu Kristo mobikisi pe mozalisi ya likolo na se yosko ozape munga esko ozo sala wapi ngai bomesano nasalaka na direction ya surveillance épidémiologique eza na kati ya ministère ya santé et na mokipaka na oyo babengi grandes endémies ngai nde nazali chef de division oyo babengi division ya grandes endémies kuna kasi po na bokono oyo ezobungisa mboka na biso pe mokili mobimba babengi coronavirus ngai nazali oyo babengi les chargés des opérations donc na travaillaka ensemble na ba président ya ba commission oyo bapesi bango ba mission
ya kolandela maladi penza na terrain ngai nde sikoyo na travaillaka ensemble na bango na cadre ya coordination na apuyaka bango mpo basala mosala na bango malamu. Ya solo en tout cas yo eyebana yo tunaka mituna ya solo et puis soki mutu azokosa ekoyebana kaka azokosa donc ngai nazana po penza na pesa wana bosembo nyonso makambo ndeni ezosalama. D'accord. Docteur, est-ce que koti kopesa biso lelo lelo mokolo tokosala émission lelo toza les trois je pense koti kopesa biso situation ya covid parce que nalingi natikela yo mwa temps ekozala na baton yango nakosenga mpe bandeko bozala poser parce que biloko ezoya opesa biso situation ya riposte yango eza ndenge nini covid-19 tokomi na niveau nini nazopesa yo quelques minutes opesa biso mwa synthèse avant natuna yo mituna na kokende epa madame natuni epe mwa mituna comme ça tobandi kosala ba mwa échange ya mwa biloko eza na nzoto natuna mwa bino ebima mwa muke oke bato baye. En tout cas situation ya covid lelo comme toza biso mibale nako préféré ya lobela o etali ba chiffre pour yende aza chargé ya surveillance épidémiologique na simanga na kopesa o etali organisation soki pe azangisi mwa muke comme ngana za mutu abosembo na kobakisa donc yaza mutu na lobi soki madame wana yo mutu attaquer yo izanga te. D'accord, merci beaucoup madame on kopesa biso situation. Alors ba chiffre na kopesa situation oyo tozalaki nango ya le 1er juillet oyo topesaki lobby na mokili mobimba bayebi tokomaki na date wana na 7189 cas ya covid siko limbola ngona lingaki okoloba 7000 na okokate problème ezali. Alors na date wana tozalaki déjà na batu bakufi ba décès 179 décès donc plus de 7000 cas plus de 170 décès. Voilà nde ba chiffre auto pesaki ba chiffre ya le 1er juillet. La situation lokolo yebi eza ko changer ka jour au jour. Na kotanga ba province oyo eza na bokono ya covid-19 tokomi nango 14 sur 26 sur 26 donc toleki la moitié ya ba province na biso. Na kotanga ba nombre ya oyo tobengaka na français zone de santé tokomi na 94 zones de santé oyo baza na baza kobundisa maladi wana. Voilà nde ba chiffre oyo nakoki kopesa mpona covid. Donc 14 provinces sur 26 12 ndenge etikali. Combien de zones de santé? 94. 94 zones de santé. Ba nombre ya bateau bazana covid 7000 combien? 7189. Voilà, 7189 bao bakufi 179. Voilà, ndeba o bazali. Ah. Donc na minute oyo est-ce que tokoti koyeba Kinshasa tozana combien? Ya baka ya covid. Kinshasa batu boni bakufi. Kinshasa batu boni babiki. Alors on a peut-être une réponse na question au lobby. Na zone ya na ville ya Kinshasa lelo toza na date wana tozalaki na 6323 cas. Okay. 6323 cas. Ba province mususu lokola Congo central tozalaki na 327. Au Katanga nazotanga ba province oyo eza na maladie ya covid au Katanga bakomaki na 222 nakoba. Sud Kivu 145, Nord Kivu 115, province ya Lualaba 22, ya Chopo 12, province ya Owele 11 cas, ya Kwilu 4 cas, Sud Ubangi 3 cas, Ituri 2 cas, Équateur 2 cas, Kwango 1 cas, province ya Olomami 1 cas. Voilà. Docteur Rosana, eloko ya compléter par rapport à la première question. Awa, tokomina plus de 7000 cas.
presque 200 décès. Kinshasa, eza na batu ebele. Est-ce que tokoki koyeba te nazongela nanu mutu ya surveillance avant que naya epana yo mutu ya surveillance tangu baka ebandi covid ebandi balobi te batia Kinshasa en quarantaine biso toko kende libanda te bao baza libanda bakoya te ndenge nini biso tozana na quarantaine wana parce que na balongoli yango te ba province misusu 11 ezui lisusu bokono wana. C'est parce que bino côté ya surveillance vous surveillez malamu te ou c'est parce que baka wana euti pe bisika mususu euti à partir ya Kinshasa te. Bon, na ndenga surveillance il faut koyeba ke atako bachaki Kinshasa en quarantaine ba voyageurs baza la difficulté ya koya na Kinshasa to ya kotambola dehors à Kinshasa yeba ke na ba province mususu batu bakatisaki ba frontière bayaki na boko non boko no nyonso na ba na RDC euti kaka na Kinshasa te na Kinshasa maladie ekoti na Kwango ekoti na Banza Congo central imba ka o edimina Ituri edimina Sud Kivu Nord Kivu euti Kinshasa te euti na bandeko na biso ba voyageaki to ba étranger to bo bayaki na RDC bakoti bazaki na bokono wana à partir na bango nde malade ekoti siko na ba province. OK. Docteur Gisèle okoti kondima ke bino équipe ya surveillance nde bo faillir parce que tangu maladie c'est une maladie mondiale bokokaki kozwa ba précaution ya ke ekota lisusu te tokoti koliki ya ke c'est la surveillance qui a failli pour que va contaminer la province mususuana quelle que soit provenance de la maladie. De quoi les airs pour la surveillance quoi yondo kopetanga ifoto ngana ko lobana yoko bande kona biso tango mokonzi mboka lobi to vanda tango wana to bandina mi confinement bo banda na bandaku botikala bobemba bemba te mais tomona kini na ko surveiller wana to komona ke batu baza ko katisa akozana epepote mais avion camion pardon accueilli maele batu bakomaki nango kondima te papa de bakomi na poste bazo sala contrôle batu bakiti oyokinga batu bakiti motu keleki na marchandise kaka na convoyeur to na chauffeur utoazo sala contrôle akanisi kaka ezaka ka motu ka marchandise ezolika mais batu bakiti bakokota banzela koti bake kozwa camion na ngambo ya posta ya contrôle foti ya nani ya biso moko contrôle yango eshana contrôle yango thermoflash wana bozotia biso boye bato yango bazotia thermoflash bango moko na nzala bawoli ate mtu akotia amona temperature amona contrôle ka yango wana ou bien contrôle kaka wana te batu o mutu alongwa Kinshasa akende bandunda kende Congo central fallait na mukanda autorisation ya ko circuler ezalaki nde boye mais wana soki okomi na poste frontière okomi na poste esika basalaka contrôle ya mituka po elonga province ya Kinshasa ekota bandundu to ekota Congo central ba poste ezalaka ya contrôle ba contrôler mais soki basi bapesaki mitindo ke ba voyageurs ba déplacer te na lobi boye na contrôle wana bino bozo surveiller kasi matériel nini botiaki ya kokoka koyeba ke moto ya koya kolekisa maladi tozolobela makambo mibale tozolobela makambo mibale thermomètre oyo zoloba eza pona kotala soki moto oyo azoleka aza na fièvre soki aza na fièvre aza suspect akoki kokende te fo basala ye prélèvement basoigne ye onga nazolobela eza batu na mayele ayebi ke bapekisi batu batambola mais atamboli quand même bakomona ye ata na poste frontière te akokota na banzela kati po akima batu ya contrôle akende koluza mutuka na ngambo ntango mutu ke kokatisa ye akoti mutuka akoti mboka wana bon soki aza malade wana na yoki wana nazozonga place moko
na ba frontière Aha. matériel nini botiaki ya ko tester mutu Ya ko tester bato koyeba ke mutu ya kozala na covid ka thermoflash esili ou bien thermoflash ezolakisa biso ke mutu aza na fièvre mpona biso fièvre eza elembo moko ya maladi me ntango bakokanga mutu asali fièvre elingi koloba te ke covid nde yango wana te covid batalaka yango na laboratoire donc mutu wana bakangi ye na fièvre bakosala yo tobengi na lopoto prélèvement basali ye prélèvement na ye ekokende na laboratoire ekotala soki aza na covid to aza nango te c'est tout nayebi ke bato basalaka confusion babengaka thermoflash wana o maladi akokanga covid mais eza mpenza yango te wana eza koluka nde fièvre ekoki komema yo na covid to ekoki komema na covid okoza no na malaria to maladi mosusu mais covid te mais labo nde ekolakisa. Ok, avant nakende pa docteur Justice na lingine bino nde bozoseve siko mode de collaboration na bino na bato na basupermarché oyo batie bathermoflash na banini bisika nyonso toyoki wana non il faut kotia thermoflash soki okei ata osokoli maboko yango papier batiaka te obandi kopangusa na pantalon mode de collaboration na bino yake mutu soki amoni mutu mwa température ya komata comment vous vous êtes organisé na ba différents endroits où il y a bateau belé pour que boko ka koyeba ezosalema ndenge eza kaka batali kaka formalité sili ou bien te eza formalité te soki batali bamoni ke mutu aza na fièvre bakovandisa ye bakobenga équipe oyo tozobenga ba équipe mobile baya kotala ka wana numéro ezali toza na bato ministère te wana mutu azosala contrôle nde akobenga mutu ya équipe eza population te nde ekobenga équipe ya kozwa mutu aza na signe ya maladi. Donc na ba supermarché place nyonso botia ba numéro na bino oyo yake bakobenga bino wana olobi ozoloba likambo ya supermarché to ba point de contrôle on ndenge tobengaka na ministère point de contrôle point d'entrée. Oni ba point de contrôle point d'entrée nasina tunaki mutuna na tena no otie pembeni parce que ceux qui kuna tuzongi tokobanda ke bato ngo bazali travailler na ba commission atie mupanzi na lubibu bino nde bozo surveiller mode de collaboration na bino parce que ezala ba magasin ba fongoli ezala ba nini soki oye sokolana na maboko OK oleki na thermoflash mode de collaboration entre bino na bao bazo checker bazo checker tosengi bango babenga call center oyo tobengi na français call center ba numéro nango ya ofele ezali 101 109 110 akobenga bayamba te mpona nini papa bayambaka nazotuna parce que nga nasi nayebi plusieurs kanga moko na ya kobenga ministre nga ndeko Eliezer mutu awa moyen te j'étais obligé ya numéro wana tozobenga ezoleka yango nazotuna kaka mama Gisèle omoni oyo ozoloba nde ozali kosasumeti soki okozala mutu alokuta na quartier bakobana kobelela lokuta oye nde yango nazotuna bon elekaka. Ok, merci. Maintenant moi maya parce que oya ko malokola na kanela kiyo docteur Justice na lingi na eba tangu bo se présenter wana tangu nazotala na ba responsabilité bozanango d'abord tangu nazotala nomina bon ko beti ko matata moko ya mukolo ya kala balobi expérimenté mais je vois quand même un jeune monsieur tout COVID-19 oyo Trump abenga coronavirus ebandaki mokili mobimba bayoki yango biso awa na Kinshasa vraiment que nazozwa bino bato kozana kozo travailler na docteur Teni na docteur Muyeni awa na Kinshasa toyoka propos wana je suis sûr que utaki pana yo parce que you know za chargé ya ba opération toyoka propos ya docteur Teni na aéroport ala zola kisabiso kamwa land crise tala to bongami awa to sale logo moko na maluku yo covid yako koyoka makamu na yo toyoka docteur Muyembe pendant que tozali kozela bino bosilise la bio yo bisabiso trop moi bosise bona oyo ogendaji to kosali sui nani je referme cette parenthèse là docteur Muyembe attention ngai aya nous sommes bien préparés est-ce que kotiko yebisa biso bo se préparaka ndenge nini. Et qu'est-ce qui a fait que
COVID-19 et ya envahir biso na degré oyo ti lelo to komi lokola tozo tatone lokola neti nyonso komi une improvisation. Merci mingi ndeko Eliezer na sepela mingi ndengo tuna wa mituna mais effectivement eza mituna oyo population aza ko mituna et c'est notre devoir toyeba penza na kolimbola bolombolam ces préparations to se préparer ki lokola ba pays nyonso ezali ko se préparer. C'est-à-dire quoi? Tangu corona nano ekoti te na mboka ya liboso il faut kocha barrière pour corona ekota te. Wana si bolandaki mukonzi ya mboka akangaki ba frontière. Tangu sikoyo corona ekoti na mboka avant plutôt corona ekota na mboka il faut kocha ba mesure soki corona ekoti. Tokosala ndenge nini poto bundisa corona et décimer population te bato kufa ebelete. Na kati ya ba mesure wana mesure ya liboso ezalaki soki tozwi malade toko soigner ye na wapi ba bongisaki ba hôpitaux oyo il fallait ko soigner ba malade. Docteur nakata yo momo. Oui. Soki mesure ya liboso bandeko nanga bola nanga tozo solola na docteur. Tozo solola na eti. Ngai na yeka kotuna ya bino. Soki tozwi maladi toko soigner ye wapi bongisi sika. Docteur, est-ce que vous dites que vous avez ici quand vous avant que Corona ait vous rappeler que Toyoka va propos na bino. Il ne faut pas y avoir de moment à l'okuta ao. Bobongi saki wapi parce que nangonga oyo na monika bo memi beton ba memi beton akete bo inogire loko ya ba ce qui ya ba indien ya semka ba memi beton akete ko inogire mususu akete ko inogire ce qui ya ashiji ba indien na ba indien bino en tant que l'État congolais. Bobongisaki wapi tango bozoze la Covid wana. Esika nini bobongisaki? Justement na ngai na koma place wana. Na kobongisa parce que kati nga sikona to suki na wana to lani na sima. Na kobongisa lokola mboko eza monene bakwa bongisa ka esika moko te. Ezaki na chronogramme, ezaki na plan, il fallait banda place à liboso, ya mibale, ya misatu, ya mine. Parce que il faut cha babisika pour que toute la population na kati ya mboka mobimba aye bako bénéficier na isiko bobongisa. Mais bako bongisa no sa mokolo moko te. Place ndep tokangama ki yango wana. Ba bongisa ki d'abord na Kinkole. D'abord na Kinkole. Parce que déjà Kinkole ezalaki na site ezalaki programmé pour na ba épidémie avant. Donc Kinkole ezaka site moko comme tozana aéroport international, ils apportent d'entrée na biso. Toutes les maladies contagieuses de haute contagion, il y a aéroport wana tokoki ko isolé en na Kinkole. Donc to bandela ki na Kinkole. Maintenant, je ne pense pas que ça na mutuma robai que to bongisi ka Kinkole to suika na Kinkole. C'était un programme. Il fallait ce que to continuer na ko bongisa ba hôpitaux mususu, mais tu as qui biso nous la surpris maladie ekoti. Tant maladie ekoti, to koyi pe ko suka place wana te yango wana to continuer qui na ba hôpitaux mususu to yaki kozwa ask to yaki kozwa clinique ngaliema to yaki kozwa cliniques universitaires to yaki kozwa ba hôpitaux nyonso boyebi lelo baza ko soigner ba malade na ebite soki na limbo na bosolo ndengo tuninga bande est-ce que limbo na bosolo nazo tuna boye docteur na Kinkolango bobongisa ki bosali nini botongi ou bien boke bokatika matiti botiki nini bobongisa ki bochaki nini kuna kobongisa za kolobake vous êtes à mesure osali loko moko boya koyamba ba malade kosala ni kobongisa wana tozwa ka Kinkole nalobi toki ndena no esika mususu Kinkola ngo bosala kinini na Kinkole to réhabilitaki o to bengaka centre d'isolement na mopanzi ya hôpital général ya Kinkole ezana place tocha ba bâtiment ezali préparé avec circuit à respecter pour na ba maladie oyo bakoki ko soigner en tant que isolement. Donc olingolo ba ke botonga ki ba bâtiment pour na ko zela Covid. Na cadre ya urgence totonga ki ba bâtiment en dureté ezalaka ba bâtiment tochaka ezalaka en babenga ngona bâche ezala ba bâtiment bien fait en bâche parce que ezalaka normalement après ba grande intervention de ngwana bako décontaminer yango
tout comme bakoyi kotumba yango ndeko Eliezer na ba jamala et comme une maison préfabriquée donc ko bongi sana bino ezala ba campement bokende ko tsala lokola ba soda bazoke bituma boche basi isili sikona basi wana bochaki ni docteur na kati ya batante wana bachaki bambetu bachaki ba système ya drainage et ya mai bachaki ba système ya électricité bachaki tout ce qu'il faut les minimum ba dépôt pour na bakisi place au minganga bakoyi kolala en tout cas bachaki nyonso pour que équipe oyo ya prise en charge et sala musala nango malamu en tout cas wana na yebité té bon eza po na wana te eza po ngai na mokipaka na wana te na me présenter na bi naza chargé des opérations les opérations eza techniques ezali comment les équipes eza travailler je craignais que boya koloba ke boye banite bon nazolo baboy tangu boche babashi wana ici qu'est-ce qui a fait que depuis bobandi boche osali babashi wana na toyoki ba nombre de cas botindi yango kuna te na Kinkole la plupart des cas tozoyoka kaka 5 cas cinquantenaire Ngaliema Njili tokoti koyeba combien de cas eza actuellement sur plus de 6000 cas à Kinshasa combien de cas eza kuna au bocha kuna et puis vous expliquez bisonano parce que il faut tout comment. OK. Il faut dire que baka ndenge to tchaba hôpitaux na niveau ya Kinshasa bazo ko loger bango bien ko hospitaliser bango en fonction ya lieu d'habitation na bango soki mutu ozali na côté ya Lemba comment autour ya campus côté ya Mwanga fula bandeliwana bana nyonso bazo kende vers les cliniques universitaires ba oyo baza côté ya Mwanga fula de ba oyo baza côté ya Cité Verte côté wana nyonso baza wapi na Monkole ba oyo baza côté ya Kitambo Gombe ceci cela baza na clinique de Gombe donc répartition ezali et salamandengwana. Alors aujourd'hui c'est vrai ezo mona na netike Kinkole eza utilisé te mais pour na nini parce que tika na sinisate boni bozi bozi na Kinkole sur plus de 6000 parce que sur plus de 6000 Kinkole ici a soigné bato mibale moko azalaki confirmé moko azalaki confirmé te voilà sur le temps pourquoi maboke zobi kisakobi eza maboke te parce que kuna lokola bato baliaka maboke apparemment baka eza tunzate non, ce n'est pas parce que Balia Kamaboke, mais c'est peut-être parce que Bishotoko Sakate. Place malade ezali, Tokoloba malade ezali. Soki to moni malade te Tokoko c'est la bangote que to moni malade. Donc, encore les deux cas. OK. Docteur, ni nezo sala que ba maladie ebele. Ezala côté ya bakonzi. Côté ya bino batwa. Oh, balobaka bakalumbaishana baka moyen baka possibilité alors batu oyo bamonaka mwa muke maladie ezala ebele par rapport ya biso bato a cité okomona baka ebele soki olobiaka oyokaka Ngaliema cinquantenaire ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait que koto alors que ndi batu bayebi komi batela ba masque ba makambo nyonso tu kuna ezomatakaka mais biso lokola bachangu lokola kuna ba sanga mamba baka ezomatate ezani nzambe kaka ndia yokeli batuma comme la Bible dit Dieu ne tient pas compte il y a péché commis pendant les temps d'ignorance et que bino batu boyebi comme ça pesi bino dose ya monene non de Eliezer peut-être pour nous expliquer pourquoi est-ce que maladie eza mingi côté ya Gombe ou côté ya Bakonzi peut-être to ba origine ya malade et puis ndenge nini moto akoki ko zwa malade yana ndeni malade et se transmetaka d'une personne na moto mususu. D'abord eza maladie to importer. Eza maladie to zui et en bamboka mususu ya bapaya. Ibandaki lokola biso to yebi na Yuan na Chine et koti na ba pays wana kuna après eye na Europe eke na Amérique et panzani mokili mobimba. Et puis yo moko yebi
mutu aliboso oyo to zwaki ka na Kinshasa autaki na Tchangu te ye autaki mboka ya place malade ezali donc to importaki malade et ce kotali mingi batu o baza na mwa ba moyen bakende na mboka wana bitambola kosomba biloko pona koya koteka et tout ba mission de service eza batu ne oyo baza batu ya mama moyen et ce kotali batu ba moyen wana mingi non seulement que ba vandi côté oyo mais misala na bango nyonso ba bureau eza na côté ya Gombe. Alors kokota maladi ekotaki ekoti na mboka tuzakoloba maladi ezwa magande nini na kozala pembeni na kozala na contact yango wana babengi distanciation sociale pour ete kozwa bokono wana te. Alors bokono ekoti batu mingi bazalaki na ba bureau ba se contaminaki na côté ya Gombe et beaucoup plus eza bango mingi batu oyo baza na mwa ba moyen. Donc la maladie se concentraki beaucoup plus na Gombe. Soki otali na ba courbe na biso ndeni to salaka na ebandeli ya bokono okomona te ba ka ebele ezalaki baka baza kouta na mboka bapaya et tango otali ba adresse na bango baza kovanda mingi na ba hotel eza na côté ya Gombe. Soko otali mingi mutu nini akende komela moi sucré o eza $5 ou bien 10 000 francs eza bato baza na mwa moyen. Donc bango ande bazaki na contact na bango nde base contamina ki liboso. Siko ndenge nini bokono ekoti sikoyo na ba commune mususu eza mingi ba oyo bazali kokende kosala musala na Gombe bango nde bazwaki base contaminaki après baye nango na ba commune mususu. Mais c'est là où il faut saluer bakonzi ya mboka en commençant par le président de la République pour azwaki ba mesure ya fermeture, ba mesure de distanciation sociale na sima secrétariat technique aye kozwa mesure oyo ya confinement ya Gombe parce que Gombe nde ezaki na baka ebele tala epai wapi ba mekaki bakataki cordon entre place malade eza mingi na place oyo malade eza te lelo mais soki ba intervention ane sala makate elingai kopanzana lokola umpepe kuna problème eza te wana epanzani kaka epanzani kaka parce que biso ye to komi soki na ba plus de 6000 cas nalingi peut-être place wana okoka expliquer qu'est-ce qui fait que ceux qui analysent coronavirus ebandaki na Chine ba Congolais bakendaka Chine bebo ba minier ba yaya tout oyo bazozwaka ba mine na ba mine nyonso ba chinois na ba société de construction ba chinois. Qu'est-ce qui fait que pendant ce temps-là biso Covid wana euti direct te ya biso Covid ebandi ekende nanu poto lokola ba Belge nde ba coloniser biso ce qui est commis par ba colonisateur bongoye la biso. Qu'est-ce qui a fait que ça ce n'est pas Covid o eza malade yango te tobela na novembre décembre 2019 eza peut-être grippe wana te yango biso déjà tobela ti avant que batu musu babela yango. Bon, il faut dire que ba étude et salamaki te oui ko affirmer tete ezalaki yango te parce que à l'époque tu avais ko surveiller Covid te Covid est malade et ko yeba na sima mais soki siko to sali étude rétrospective et ko lakisa biso soki ezalaki yango to ezalaki yango te mais lelo nde na bosembo nyonso lelo ezana scientifique moko te akoloba ke ezalaki yango pour asali enquête te asali ba analyse te mais soki totali malamu ezali kolakisa penza ata mukete ke kokai kozala Covid parce que ndenge tobelelaki wana eza ndenge moko na kobelela oyo tobelisika te. Voilà. Docteur, yebisangana oyebi ba Congolais bazola. Vous expliquez ba to babanda kana moyen.
qu'est-ce qui fait que bisika bato bazo kufa ezapé qu'à côté ya bato ba moyen na ba hôpitaux oyo kalien mande bato bazo kufa covid cinquantenaire CMK ngai na kiti en tant que député na kena oyo eza na njili place premier ka ebandelaki na tuni médecin directeur combien de décès à covid-19 ya lobi awa 3 cas suspects kaka biso na tomoni mutu boya covid ayi awa tozangi ko traiter yete batutu qu'est-ce qui fait que kuna na cité bato bazokufa te mais poto bato bazokufa est-ce que ça a covid ou bien ça ne le bon monsieur faisait profiter na ça covid bakufi na covid nous faisons profiter na c'est parce que pour ba muta kufi na covid il faut ça la analyse ya laboratoire lobby eza covid to covid. Mais le fait que batu bazoko kufa mingi d'abord to sala ki analyse to sali étude pour na koyeba parce que ebandeli to zaki na 12% ya létalité. Pourquoi batu bazako kufa mingi nini? Ce qui a été démontré d'abord c'est que la plupart ya batu oyo bazalaki kukufa na ba hôpitaux eza batu oyo babombaki malade bazoya na retard akomi na pokwa lobi na tongo akufi. Donc prise en charge penza ya malamu salami penza te ya mibale batu mingi bakufi na ba hôpitaux oyo ya côté ya cité ezali babandi malade. Par exemple dans un exemple commune moko ya Lemba na hôpital moko ya Muke ba moni ke komi grave ba transférer ba yebi ke tozo hôpital munene wapi natanga kombote pona osala publicité te batindi na hôpital moko ya munene era komi na hôpital wana kokoma komi akufi ba comptabiliser akufi ba comptabiliser sika utite ba comptabiliser akufi et sika à rendre l'âme, ce qui a fait que beaucoup de cas et bimaki lokola ekufi plutôt beaucoup de cas et lokola bazongisi molimo na bango kaka na ba hôpitaux moko. Mais c'est beaucoup plus la référence, c'est beaucoup plus batu oyo se soigner ki na ndako ba boya kondima kezai covid aye na tango masuka. Mais une autre raison ya batu mingi bakufi eza beaucoup plus batu bazaki na obabengi na lopoto comorbidité. Comorbidité ngoloba bazana bokono mususu azaka na yango bikolo nyonso. Mais corona eko bakisama na likolo yango nde ememiye na lombango. Alors la plupart ya batu wana pe lokola yo ndeko Eliezer ekoki kokoma mais soki ozana sensibilisation malamu soko ndimeli okoboya yango. Soki ozalaka na diabète, soki ozalaka na asthme mikolo nyonso, ozoki mwanzo tokokoso, batu mingi oleba landa oyo tozoko senga bango yoki mwa kokoso yaka epai na munganga baye basoki ezali kaka maladi no akala to covid bakisami. Batu ebele wana bino nde bolingi bo bakisaka baka. Pona kozwa nini? Binoka soki na banque mondiale soki na nini. Nde makambu wana oyo ekomi bozokendaka même ko négocier bibembe pardon tokopesa yo 5000 ndimaka ke ndeko na yo kufina covid-19. Donc mutu azana maladi na ye donc yango bato moni bato bazo préférer automédication mutu soki ayoki mutu pasi asombi kisi na ye parce que dès que covid bino bozana posa ya kobakisa pour que bayoka ke yango wana banque mondiale ba yo za molobelité et en plus oza député. Yo yebi ke batu bafutami nanu te pona covid. Siko to sombi bibembe to bakisi. Mbongo ngwe koti wapi? Eza wapi? To yebisa population na bosembo, na bosolo. Docteur. Eza Landa yonazotu na yo. Mulingi boloba. Sala bo. Soki mutu na yo kokoya te. Sala kaka boyeke. To tikali jamais ko négocier ata ebembe mon côté parce que bazolanda na cité. Tende koleza ngai na lapindai mais na sengi na sengi na mutu na ngai ko yate parce que baka babenga là pas que covid epandi bino comité de riposte nanu bo négocier ebembete ke bondi maka kufina covid comme ça to kotalela bino mwa muki ndeko Eliezer
Si yo ozali député, nga na lapindai. Mutu na nge koite. Mutu na nga ekoite. Na continue te. Pesa nga maloba pour population à comprendre. Et vous allez malamu. O sala pe émission. Famille moko aye. Avandi awa alobi ngai ndeko Eliezer. Babenga ki ngai na mutu fulani. Très bien. Apesa ki ngai mbongo boye. OK. Pour enquête salamaki. Bandeko bala ngai. To sali ba enquête. Inspection générale a sali ba enquête. Naza un rapport en tant que député. Oui. Ouais. Na rapport. Na kotuna makambu ya rapport ya député awate. Ana dolo la mwana mkolo. Famille oyo nyonso na ba oyo balekisaki ba vidéo na réseaux sociaux to bengaki bango. Boya kopesa biso témoignage. Lakisa kombo ya nani apesaki yo mbongo osinyaki wapi famille moko te eleka endima. Et puis soki famille ezana liwa tout ça, on a beaucoup de compassion. Tout cas, ils ont porté bango plainte, tout cas, ils ont fondé bango parce qu'ils ont porté atteinte à l'organisation à riposte. Ndeko Eliezer, la plupart de la famille wana, pour bien bolobe la kate. Je pense que la famille wana va dérouter battu belé na kondimate que bokono ezali et battu belé va se contaminer. Battu va se contaminer parce que bah il dit que bokono ezate, mais les gens se sont contaminés parce que balandi un faux témoignage. Un faux message. Moi, je pense que ça, c'est une atteinte. C'est vraiment induire toute une grande population en erreur. Oyo a moni vraiment que parce que biso tozo luka bato bazali ko somba bibembe. Biso tozo ko luka bango. Soki yo moni bango, yaka na bango. Soka mutu équipe na biso lancer message boye na moni bazo la kisanga ki to chité pour accélérer sur ta santé parce que c'est important. Bandeko bakoya ko se manifester on a ba oyo parce que c'est la télé. Je vais aussi lancer cet appel-là, ceux qui aux anaka, bobengangai, na yambabino, comme ça, tous ceux qui sabato. Na lignina lo baboye, docteur, vous en avez combien de sortes à Covid? Est-ce que Zaka sortent moko ou bien Covid? Ah, mutuna na yo, tout ça na Covid, moko eza mokili mobimba, mais ceux qui mutabeli Covid, selon la stratégie ya mboka na mboka, baza ko classifier baka. Il y a les cas sévères, il y a les cas modérés, il y a les cas simples, et puis il y a les cas asymptomatiques. Donc, baza ko classifier ndenge wana na mboka na biso na protocole toza nango ya classification ya baka, toza na cas sévère oyo penza basengi oxygénation et tout, toza na cas modéré oyo bon aza penza grave mingité, toza na cas simple ou aza juste na quelques signes problème exact et puis tu as un cas asymptomatique oyo aza ata na signe était mais aza na virus na nzoto nae. Ngai na zo mituna na lobi nzambo oyo asala ka makambo te parce que ba chinois soki basali lokwa makasi ya bien ya original ekinda kapoto ake kote kapoto soki bazi ya pirate batindi na Afrique. Est-ce que biso tozi Covid ya pirate on a nini nazoto Covid na poto batu bayoka kanzala te basana petite ya biso fachi aya na 50 tozonya kambala moko ya lobi 3 fois kambala moko donc Covid na biso est-ce que za ndenge moko na Covid oyo tozoyoka na poto ou bien nde yango na oyoki na tunyote est-ce que keseni biso tozo Covid pirate mindele bazo Covid original to za ndenge. En tout cas, c'est pas une ngotuni mutuna wana parce que mituna na etuna ni pe ebele. Est-ce que batu nyoso ba sali ba vidéo bazaki nzoto kolongono. Mais est-ce que Rolanda batu na utuna bango bakota ki ndenge nini na hôpital mingi bakota ki bazoko mema bango ya komema mais a komi nzoto malamu ayo kinzala asali vidéo nazana ba témoignage ya batu ebele oyo ba beli coronavirus mingi baza kotuna na ba hôpitaux kotuna soki osilisi traitement effectivement appétit eza komata ebele et pas malade la plupart ya batu o basala ki ba vidéo wana ezaki carte ozaki na avant obima il faut ça la déteste test
ne peut corona et pas na bino. Ce qui mutu ici traitement azoka nzala ou bien ezaka continuez docteur. Oui justement. Mutu la plupart ya batu oyo basalaki ba vidéo eza batu o bazalaki asilisi traitement a komi nzoto makasi aza sous na signete tellement que décision na biso ya sortie guéri ezali que exiger 2 tests négatifs successifs, ce qui faisait que avec la demande ya ba test laboratoire ya batu ebele ezali kozwa mwa ngonga. Alors impatience wana ezali sala ke azana na hôpital et puis azana posa ya kolia et puis aza kosala ba vidéo, mais ça ne veut vraiment pas dire que batu wana bazalaki na bokonote. OK. Nazo ya ipana yo pour que tout ce qui sont dans docteur, mais avant que n'ait pas docteur Gisèle. Est-ce que corona eza lokola Ebola to eza lokola Ebola te? Yo ka question na ngamba. Ebola to yebi te soki mutu asa beli Ebola abiki ata soki ye lisusu akobela lisusu te. Est-ce que corona eza ndenge moko ya ke soki mutu asa beli corona akobela lisusu corona te ou bien ata soki osi obeli ekoti kozongela yo pe lisusu? Ndeko Eliezer limbisa moke mbola parti ya liboso lobi wana po eza mabe ya solo na comprendre. Donc soki maladie ye ya sika ba étude esalamaka po to maîtriser to yeba yango malamu. Ezala Ebola ezala corona nanu ba étude esilite. Soki otali na 9e épidémie tozako loba soko beli Ebola obela so Ebola te mais eloba makasusu te parce que na 10e épidémie na est to tikalaki monoko ofungola mutu abeli ba soigner abimi abeli lisusu. Okay. Alors ezaki mbala liboso pe ya documenter te. Alors pour na Covid biso awa nanto documenter ba kawana te, mais il y a déjà des papiers de publications qui sortent que il y a possibilité de retomber malade, d'avoir une deuxième infection il y a Covid. Mais biso awa nanto publier en côté, mais ba chercheur na biso bazana ko na kolandela. Même ceux qui sont belati na ko respecter les sous ba mesures barrières te. Voilà. Malade kozongela yo. En tout cas yango wana. Tous à la prudent. Ya mutu pona kozokisa. Ça va? Ça va bien de connaître. Ni nazo bona lokola zo lenga. Ebisanga siko 12 provinces bino nde bozo surveiller. Totikali na 12. Est-il possible ya que grâce à surveillance na bino oyo 12 provinces oyo ezwa Covid te totikala quand même kaka na 14 oyo ou bien totikalika na yeke toko bakisa na biso pe à tout moment? Ah, papa Eliezer, merci pour la motuna. Surveillance ezo sala musala na ngona ba 12 provinces ona nubazi maladie te po eyate. To soki eye baye bango na lombangu basala musala de façon à ce que maladie est panzanate. OK? Alors, ezana auto bengi préparation oyo ministère ezo sala na ba province ona mesure maladie te pona ko renforcer bango au cas où maladie est koti baye bandenge nini bakosala. Baye bandenge nini bakomilengela. On est là pour préparer bango. Est-il possible que grâce à musala na bino 12 provinces ona esimbamite etika moni soki ndako ezwi moto batu babundaka ke côté ona nezikite ezikate? Est-ce que c'est ça aussi? Est-il possible ya que ndako esi eziki sur 26 chambres aussitôt 14 ici ezwami? Est-ce que tokoti ko sauver 12 oyo etikali? Est-il possible toko sauver soki to respecter libeko oyo topesi to surveiller bato oyo bazali kokota na ba province wana epelina no moto te bazala na Covid te? Ah maman makambo na bino wana o confiner Gombe awa bato ya mayele bato ya français bazawana ba respecter bavandi na bandako empêcher te et continuer kakati. Risque ezala kaka papa, risque zéro ezalaka te. Surveillance na biso elobi boy soki muto azali kokende na ba province wana nezwi maladie te aza na Covid te, risque Covid ebimakuna ezate. Il suffit kaka mutu moko azala na virus na kati ya nzoto na ye akoti na ba province na epeli na moto te, risque ezaki province wana epela moto.
nalingi ce qui sana yo na mutu na parce que bayebisinga ke ngonga eliki ici tozana ce qui 20 cas tu Kinshasa na quarantaine moins de 50 cas to confiné Goma les plus de 6000 cas to déconfiné ils risquent toujours voir ils a kindoki to tomoni ke to mesani na maladie yango to tikaka to ko mesana na maladie te to ko mesana na maladie eza malamu to eza mabe ya ko déconfiné bon ok na limbola muke wana ok ya liboso il faut dire que opposé ki liboso question wana il y a eu défaillance la surveillance ya mwana batu malade komaki na Congo central il y a pas eu défaillance. Comment faire pour que to protéger les 12 provinces oetikali maladie oyo po esila po etambola te il faut éviter que maladie wana ekota. Pour éviter que maladie wana ekota, il faut que la communauté, il faut que la population, il faut que binone bayo ke la rabino binone biso to ponate bino bozonga boye bisa population ba respecter ba mesure barrière. Docteur Gisela meke ko expliquer muke ndeni batu mesure ezali mais akomi wana akati na makolo ke bozela mutuka liboso po akende Congo central. Misusu mutawuti poto eko de douane biloko na matadi. Bakomi wana bande konaye ba kimise boye ba lekise ba dike non kuna mituka na biso fo bima il faut biloko na biso ezala ba bilocost wana ezali non respect non appropriation na communauté. Lelo oyo soki mutu alongwe na bokono nae aye na province moko o nanu ezui bokono te nazui lokola un de Kasai je vais dire akomi wana balobi distanciation sociale ezala respecter mutu asukola maboko à tout moment mutu wana zaye moko akozala isolé soki balobi soki mutu auti epai bokono ezali na mboka bokono ezali aye il faut garder en quarantaine pendant 2 semaines azam noko na bino akomi na ndako population et s'approprier nango babi non noko yo total la ona mwa muke total ati 14 jours goleka c'est ça l'appropriation soki esalami ngo na ba province nyonso batu nyonso bazui ba message o tozo parce que message tozo pesa pour la province nyonso oza na bakate to respecter mesures barrières soki communauté et s'approprier na yango en tout cas na sûr et que ça malamu moins de 50 cas pour confiner tout en quarantaine awa to comme plus de 6000 cas oui to de confiné et ça parce que malade yango to mesani nango to za kindoki yake to kufa kaka to si to kufa na bisoka non et ça pour na wana te et ça la réponse et ça mabe to eza malam ko déconfiner actuellement et ça mabe to eza malam ndekoleze ondimelanga na mutu na yana na pesa nga te mtu na kondimela yo tala batu batinda te yo za molobeli na bango te eza mutu musu ta yetu na mituna yo parce que bandimela kayo OK olobi ke ozawozela mutu mona libumune na mandefu na suki ya pembe mais omoni jeune moko azawa jeune oyo asala ba épidémie ebele na mboka na biso na bamboka mususu nazanga moko te toza secrétariat technique avec ba professeur ya minene yemoko professeur Muyembe azana kati. Donc décision il y a déconfinement ezali décision ya ngaite eza décision ya batu amayele bavandi batali ndenge nizo kende babi bo ngonga oyo tokoki ko déconfiner. Réponse ezalaka statique te. Bokanisa te ke ba pesaki confinement lokola ezaki etumbu. Ya lokola etumbu te. Ezalaki mesure pour diminuer propagation. Mais elle to pesi mesure wana toza kotala pe na communauté ndenge nini population za ko vivre. Donc toza ko sala ba pour et le contre. To ko yite ko confiner population akufa na faim. Te toza kotala mieux vaut de confiner mais akufa malade. Te sika wande ba indicateur ezo la kisake soki to déconfiner
déjà ebandeli tozaki na 10% ya bato bazaki kondimela maladi. Sika to komina 60%, 70% ya bato bakoma ndimela maladi, soki to déconfiné awa na Kinshasa 60%. baza kondimela bayebi ke maladi ezali. Sika makasi toza kosala maladi ezali. Sika tosala nde makasi ba adopter sikoyo na vie na bango ya chaque jour les mesures barrières. Ceux qui ba adopter ba mesures barrières ndenge courbe eza kokende naza surtout ko maîtriser épidémie. Eza te pona bénéfice moko boya mutu moko ko bénéficier na quelque chose mais ezali question peut-être na ko bakisa mukende ko léger. Oui. Toza ko déconfiner avec espoir que population akolanda mibeko o bapesi parce que le déconfinement est progressif et puis bah mesures barrières doivent se faire respecter. Au moins bamboka ebele ba déconfiner ki baza ko zonga. Donc ceux qui population à l'andélité to kozala obligé biso pe ça nini to zonga pour to kondi mate ba to kufa ebele ba to ebele ba bela malade. Yango wana s'il vous plaît population toza ko senga vraiment yembalo na biso to atteindre pic na mois de mai to komi na juillet. To atteindre les tokokiko fait pic d'abord les années. Pic ezali besoin ko tala nombre ya baka eza komazati tangu ekokita. Ebandi kokita mais justement effectivement il faut total. Sikoyo ndenge nini eza kokita ekokita eza ya solo. Est-ce que ebandi kokita? Oui évidemment, tokomaki na ba 190 cas, tokomaki na ba 200 cas par jour. Je pense que Mikolo Misatumi Nebomoni, tokiti na ba 120, tokiti na ba 80, tokiti na ba 60. Mais sikoyo na lobite que effectivement bokonoesili, il faut se total la tendance wala. Pic baye ba ngo malamu soki penza bokiti ti tokomi na ba 50 20 cas. Après to bi wana ezala ki pic. Donc sikoyo il faut to renforcer message malamu pour toyeba kosisa boko. Zero munyangi bofinie. Ayena makambo apesa bino solution bofinie kaka. Pona nini bobanga ka bato. Après tout fait bino te apesa kaka biki bato. Jérôme Munyangi c'est un confrère. Toko fina yende ngeni. Azalit. Pona nini jiko protocole na hizo salima. Ezana ko salima population ebite. Banani loko banani. Ngana wika ki o botinde so ya ko mi conseil ya fati. Est-ce que yela ki conseil ou bien yela ki paka bongo. Wana ye moko ko répondre mais oui mukanda ile kaki na ba réseaux sociaux moni. Jérôme bapesier autorisation à sala ba essai clinique. Donc siko essai clinique na yezo salama na Monkole. Mais population baboya ki nde essai clinique. Na ebite ba koloba ndenge nini parce que balobaki bango baza bakoba ite. Mais ba question il faut pas meka ngona no pa bato o ba kondima volontairement. Il faut que bato andima ke ngai na ndimi bo sala ngai essai clinique wana nzoto na ngai. Donc wana il faut consentement éclairé. Donc nous sommes vraiment en train d'attendre tout ça causer la penza résultat effet clinique wana. Ce qui est pessi ba effet comme tous allez qui causer la parce que effectivement médicaments na ça biso pour la maladie nous le quoi paludisme ce qui répondre ndenge wana to kozala biso nde batu ya riposte to kozwa question na nyoso pour na kopesa population ebika boni vaccin wa ila ki biso ka mindele wana vaccin yaki awa yaki nani yaki no ko ba ila kini ba mindele wapi ba memela ki biso ni banani les ponts aériens. Ah non ba yaki juste na ba kisi ba yaki na ba test ba yaki na ba masque oui ba yaki na bango maladie sibite ba entre biso na bango banani bazo bela makasi banani bazo kufa makasi ba yokeli ka biso mawo. Bon merci un docteur Masolona député to sololina docteur Gisèle docteur justice to kozonga na mbalasi mate na kosepela mingi to lobela makambo ya ba vaccin wana parce que omoni même awa nazaki na posa na senga bino masi sikona lobi mundele wana koza la chake loko moko boyi leki bato bato ko respirer ba kufaka tozoba tokoya kozongela ba masolo mususu tokozongela yango. Merci. Voilà bandeko nanga boye ba que maladie ezali même ceux qui tolobi tozo seka oui c'est bien sûr mais fallait tout na bandeko na biso mituna tokozongela bango tout na bango lelo soki covid eke tokotikala na souvenir nini. Nous allons nous limiter na biloko ya ba indien ya ke bango batongi biso totikali tout ça il faut kaka to solo laka mais en ce qui concerne maladie ce qui bozana ka mutuna oyo biso totunite oyo kotungisa bino botuna biso kolanda loyenge ya mutu alo bana weteke maladie ezate okokufa ya kotikala il faut komi batela nzoto ça ne coûte rien sokola maboko na yo
distanciation sociale, mais problème est dans que ma polygame est un problème. C'est quoi distanciation sociale de banding? Plus 243 998 311 332. Merci.